Les connaissances comme ça qu'on a vu sur la 12 étoiles TV officielle. Quand on a vu la chaîne na biso beaucoup joignons. Ba pasteur ba koleka, ba gag, donc ils avaient biloko moko eleka, ils avaient biloko éducatif. La chaîne na biso tozate pour na ko indisposer batu. Donc les chaîne moko maman kokota na bana papa bota na famille. Quand on a vu ça comme nous balansima, toko ya ma pasteur en risque. Parce que bato balandaka pasteur en risque, baleleka katon ba moni, ba ebi déjà que non, wana eza pasteur en risque. Donc les autres qui sur le terrain pour nous recouter pasteur en risque. Pasteur en risque c'est l'opinion sur le loco sur thème. Après ton nom, c'est quelle histoire qui suit. Donc après combo la biso, histoire ni ne kolanda. Maloba mingi eza na mboka na ye. Mais beau s'abonner. Problème est dans les camps. Beau s'abonner massivement. Beau s'abonner pour vous landa comme balamba ba maté à bouillir. Il faut vous s'abonner à 12 étoiles TV officielle. Bonjour pasteur. Bonjour maman Misako. Maloba umboka. Na apprécié bien merci. Et merci na balanignon surtout bazolanda biso partout na quatre coins tout comme ya monde bisika tozwani et na pesi bino mbote na kombote na Yesu. Pasteur, tolingi vraiment toyeba na sujet qui toko pesi biso après ton nom, c'est quelle histoire qui suit. Donc tungo décor, c'est quand on peut toyeba netinga après kombo na nga histoire ne kolanda. Ezane makambo pardon. Après Mami Chako, histoire ne kolanda après Mami Chako. Et après kombo na yo. Oh après hérité comment est Kolanda? Après Ige, qui s'est dit histoire n'est Kolanda. Après pasteur Henri, histoire n'est Kolanda. Après Victoire, et na 12 étoiles TV officielle, histoire n'est Kolanda. Pasteur, tout est bien, il n'a pas nana. On a vraiment osé la part nana. N'a pas pris ma miche chaque histoire n'est Kolanda. Merci. Bah, on va jouer la biso. Nous avons le livre de la Matthieu. Matthieu, chapitre 10, verset 2, 4. Vive l'obi. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. 3. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, les publicains. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Nabandeli 4. Simon le Cananite et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tout au Canada, Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Après ton nom, c'est quelle histoire qui suit? Nazana posa bisika batunyo soto bisika ovandi ozolanda biso. Yo moko nanu o mituna ke tangu ngai batanga kombo na ngai batu babetaka bisoloni tangu kombo na ngai etangamaka nakoyebisa biso ete batu ebele oyo biso toyebi na bakombo. Parfois nakoki ko tanga kombo ya quelques personnes ngana yo to toyebi bisika oyoza yo koyeba déjà que histoire nini to lisolo na ye eza nini na banda babisiko za ndako to raisonner biso nyonso ensemble tango déjà comment mais quoi nazolobela Samson na banza bisika za ndako bi eza moto nini oyo azaki na nini na makasi eza moto oyo nzambe ataki po asani abundela ba peuple na ye
Ce qui est tout, David, automatiquement, Goliath. David, Goliath. Et ce qui est dans la Bible, et que automatiquement, bien qu'au cas où, tout le monde c'est lui qui a découvert quoi? L'embauchée du faible Congo. So, question là est après ton nom, yo au commandant de commentaire aux autres là, biso. Après ton nom, c'est quelle histoire et qui suit? Tout le temps où tu vas quelque part, yo zate et que batangi kombo ya Judith, oh yo zali, batangi kombo ya Arnold, oh isa kombo na yo, batangi quoi kombo ya Cédric. Na sima kombo na yo balandisaka te lisolo nini babeta kombo te lisolo nini tango bato kombo batangaka kombo na yo awa kombo te batanga kombo to tangi lisolo ya 12 apôtres oyo kombo te batambola na Jésus to moni ba présenter bango nyonso to ba présenter ba Jean ba présenter ba Pierre mais ekomi na kombo moko. Il y a Judas Iscariote. Et dans la place, Basouke Lawana, mais Balobi, c'est celui qui a livré qui? Jésus-Christ. Dans l'histoire, Oyo, Jida, Atika, Tenasia Moki, Kikino Lelo. Est-ce que Judas Iscariote, Atika, comment dans l'histoire, il y a malamu, Nasima Kombo Naye. Donc automatiquement, tant qu'on a besoin de la Jida, donc, combo wana ezamutu akasakani atraira qui Jésus-Christ. Donc, nous les chrétiens, essayons de travailler pour na malam. Parce que et l'opinion surtout au biso tout aux ça. Ba art sinon tout biso tato. Oui, tout aux opposés. Il y a mon nom tout comme et vous caramana nini. On a combo na biso. Donc ma camunion surtout au biso tout aux ça la siko. Toye ba ki ya monte ko sani et caramata na combo na biso. Et belé bazalaka ba frère comment na kati ya église. Et belé comment bazalaka ba sœur comment na kati ya église. Oui, mais ba privé na yo so ki to tangi kombo na yo bisika ba privé nota bazalaka ba ko beta ko mata di solo ni ko mata sima kombo na yo ba ko lobani quoi te j'ai dit tu vois wana ko mata to kenaka ko mata ko lingana te mibala bato non c'est truc wa ko mata to kenaka ne quoi ko kata bato ba machette. Après ton nom, c'est quelle histoire qui suit? Histoire oyo comment ta eko kangama na kombo na yo eza makambo oyo yo comment ta ozo sala sikoyo. Yeba ke oyo nyonso tout oyo comment ta ozo sala sikoyo. Ya monde ba ko beta na simani ya kombo ta na yo. Toza censé biso baba na nzambe. Yo oyo comment ta omibengaka chrétien que osala makama malam o que lobby attaque comment ta osate les lots na sa mokili o mettant bato bakotikala bazota na kombo na yo et histoire ya malam et la da comment na sima comment ya kombo na yo na kobete la biso li solo mosusu na banza to yebi comment exact comment na mkanda il y a art comment chapitre 9 de quoi verset 36 je crois tina 39 bazo betela biso li solo ya maman moko comme les aki Tabitha Dorcas biso nyonso tout oyebi la Bible comment ezo ba biso que maman Tabitha azalaki kosunga bato elle faisait des bonnes
œuvres et mokolo moko parmi babatu oyo comment ta maman de Tabita comment ta azosali la babolam bayoka ki maman Tabita akufi et il y avait de pleurs batu bazako balelaki bazo regretter balele linzambe pour la maman de Tabita na koyebisa bino jour wana mutu oyo comment ta akufa ki ta ezaleka kata quoi Tabita te parce que mais quoi na journée mon côté exactement mutu mon côté mutu comment ta akufa mais ce qui maman Tabita a retrouvé qui se souvient ezalaki pona misalam malamu na ye tutamu batu wana ye comment ta azosela babolam tangu bayokika ke Tabita kufi et babandi kolela nzambe babandi ko rappeler nzambe bolamu ya mama wana bolamu noto comment ta o mama et maman Tabita comment ta arrête pas vivre oyebi ba bien fait na yo bolamu na comment ta ozo sala ya muntu et ko sala que un jour comment yolobi batu soit basunga yo soit basani ba négligé yo luka kombo na yo ekangama na lisolo ya malamu yo comment ta ozana poto ozalaka chrétien notre ozala na Afrique ozala ki ko banga nzambe mais okomi na poto okomi comment na bisalela ko sala makamu oyo comment ta défaut comment ta ezopesa susu honneur te na nzambe biso awa toyebi ke de ce cercle ngani mama kingani akena poto azalaka comment ta moyebi na kolo quoi protocole mais siko na minute oyo soki bazotanga kokomo na yo kuna batu noto bakobetela biso komata lisolo ni tena sinata ya kombo na yo lelo oyo toza censé biso nyonso comment tokangisa masolo ya malamu ba histoire ya malamu na sima kombo na biso et que un jour tokozala te tokoleka mais totika ba histoire malamu na sima comment ya kombo na biso un peu ça bandeko bayandi ce qui est là moi commentaire to ko ça ezaka par rapport à ces jeux au pasteur a levé biso awa donc après kombo na biso misalo to salaka donc elandaka kombo ozo sala lelo soto ko bato ko peta histoire na lelo eza kombo na lelo eza par rapport peut-être à histoire na mona ata soto zolo bazo beta ta lisolo ya de fait mon bout ozo mona eza histoire na ye en tout cas na pamboli nzambe pona zwi prépare nanga na olinga ta lelo na za na bon moité histoire nanga ezala malamu parce que histoire ekangama na kombo mutu eza te to mo beta mamisha kwa nzala ka moyibi mamisha kwa nzala escroc ozo mona ndenge histoire ekangama na kombo mutu en tout cas nzamba pambola pasteur et c'est une façon ko loba ke to tambolaka bien parce que histoire ezaka lié na kombo donc tout tambolaka bien ntakokaza na été ce pasteur a vu les até pour yaza mon centre tant ma bête à David l'homme selon le cœur de Dieu mais pas tant ma peu histoire David na ma bébé nyo c'est tanga makaka kabo mama ça solana moi que histoire kangami pasteur nzamba pambola vraiment merci na pambola makasi et le béni pasteur c'est une façon de voir que non tout tambola bien parce que histoire kombo ezaka lié na histoire na biso makambo tozo sala ya monde kozalié na kombo na yo pasteur na ebité na auto nga na bénéfice tozui soki eza makambo kokobakisa likolo ya sujet oyo toza likambo kokolobela bana nzambe libota nzambe oyo tozolanda mama mami ya motu ezalaka ke tosala nde malamu do tosala malamu bisika nyonso oyo biso tozwani tosala malamu parce que tolinga te ke bakombo na biso
Kombo to na yo moto comment ko ozotalanga mon frère ma soeur papa nanga ba maman nanga bisika pe ozwami linga ke kombo na yo itanga malamu kombo na yo etanga mama quoi mais malamu kaka tete na kati ya église ata tango komata bande ko nota ba kovana na kati ya famille batangi kombo na yo linga ba beta komata lisolo bien na sima kombo na yo ata baninga na yo de soki yo zate soki ko batangi kombo na yo linga ke babeta masolo ya malamu ata mobali na yo ata mwasi na yo ata bala na yo olingi soki papa zate batika na ba ke papa babika oh non tozaka na papa moko azaka nini responsable après ton nom c'est quelle histoire qui suit na sima kombo na yo lisolo nini o bato babetaka epona bato babeta masolo komona ya malamu na sima kombo na yo sala malamu tika mabe donc oza moyibi oza ndumba oza songi oza criminel donc oza dans double fait donc luka osala malamu changer histoire tika komona no makambo mabe sala malamu afin que makambo no ya malamu esa nini e kama makambo na kombo na yo mama mami komata alobi ake David asala pe mabe mais bolamu komata wa David esaka nini idominaka nini mabe na ye luka yo sala malamu afin que un jour de ce qui osate to beta komata lisolo te ndenge lelo to beta komata ya Judas Iscariot oyo asaka nini atekaka Yesu linga to beta komata l'histoire na yo non bazotanga ke maman 12 étoiles non maman non asaka nini asala ke msusu lelo o comment pasteur Aris comment bazusu basalini baye so ino bazotanga kombo na yo bazoka non soki lelo ngai comment nanzimela Yesu eza pona papa X maman X de so ngai le matin na poto lelo comment eza pona maman X papa X de so ngai le comment na réussir vie nanga te eza pona ba conseil ya mama wana de tolinga bisika nyonso tu bakotanga kombo na biso babeta nini bisolo moko eza ya malamu nzamba pambola biso c'est pasteur Aris pasteur de l'église les fruits de l'esprit église missionnaire quoi les fruits de l'esprit nzambe apambola biso bande ko balandi en tout cas to pambolami na sepeli susu na mate ya pasteur makasi na kasi susu ndeko moko ndeko esanga chaque jour mami chako to regretter bolingo te to regretter ba souvenir tant aux autres histoire est plus ba événement passé ce qui toujours bazo regretter bolingo te to regretter ba souvenir c'est que ba souvenir en ezaki ya malam parce que ceux qui ezaki mabe to regretter na mon ami donc alobi en tout cas bolingo to lela na biso ngote po bolingo za na mon mais to regretter ba souvenir alors tout cela malam po to tikala ka graver na ntema ya batu na bisika batu bazata ngo otala likambu batali kaka boye batali likambo penza soki mutazalaki na pamboli nzambe na sepela matin mona landa ya pasteur Moïse Mbi alobaka lobi to salaka alobi salaka no kaka malamu comme ça mukolo yo ozala te batu ba comprendre que ozate yondo mesa kolamba pondo na kitoko abilamba ngolusu pitoko koleka comme mukolo olamba pondo na teto batu ba olia ba pondo lelo mamisha komtalambi ya mote donc pondo le keloba donc il soko sala malamu salaka malamu kolo kozala te absence na eza remarquable donc nzambe azo lokumu tozo kende na biso na koshite en tout cas to pambola mina pasteur na biso Henri en tout tukutani na émission ya mbala sima na yebi ke oeza ndako pasteur Henri tokoyamba biso tokoyamba pasteur Henri soki okopesa numéro ya téléphone soki poza na mwa bato mibalemisa tokopesa mbutu numéro na biso eza 081 42 26 329
081 42 26 309. Boîte na code Yambo quand même. Code Yambo. 00243 81 42 26 309. Déjà comment le numéro dans comment WhatsApp et voilà. Et Bambo te belé kaka na bana les fruits de l'esprit et comment na communauté mobima des églises évangéliques missionnaires. Donc Zambé apambola bisonyo surtout bisika tozwana. Nga na pesi bambote na nga na groupe 12 étoiles TV officiel. Groupe na biso nyonso WhatsApp la pesi bino nyonso mbote na sepelaka pena ye moko balobi bagina ma ye pena tanga kombo pa kombo. Nga pena on sale effort ya okanga kombo pena ta papier. Na lutanga moko ndenga pesa ka biso nyonso moko mbote. Na zo bosa na te ba bi docteur Basanya, Trésor Basanya. Na pesi epe mbote bo s'abonner massivement bo s'abonner na 12 étoiles TV officiel. Dans no mona boye Ige sadi sana pese bambote ide kisadi sana pese bambote mobala libandi mobala mbinga na si bomona ki en live nenga zolia kwa lia ne pe bien quoi babi bato libandi neti ba ya mode ba Ige ba lia kana bango to mona yebe na zolia na ye na bosa nete poilo cordon hérité kapuka na benga ke poilo ya mesa ko zwanga charge mama angai pesa zuwa telikamo nzambe Dodo, Dorcas, ma chérie, je t'aime beaucoup. Dorcas, bisous. Donc, il n'a les lois fortes à la cacaille. Bibi, sont aussi 12 étoiles type officiel. C'est aussi. Tonton Fabrice Mbote. Tonton Fabrice, non. Abalayama. Tonton Fabrice, Abalayama. Abraham Nalingala, Abalayama. Bambote belé quoi. Bambote na batunyo la ndibiso tolingi bino mingi tolingi bo s'abonner massivement. Bisous à tous.